Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com Titango kitoko na kotala ema Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Tito Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. EHP Media, EHP Media. Oui, à Dieu soit l'honneur. Aye moko penda ya Yesu bisika azwa me pena na kiti ya bokondi na ye tozongisele lokumu pe masan joli po ebongi na ye. Ce qui était ba biso oyo vraiment pamba. Merci na Yahweh, merci na bino nyonso bolandaka biso. Boza ya ebele oso to ba nutanga ba kombo lelo vraiment to kosilisa te, mais partout au bozali boyebi bino so bolela EHP Media pe elela bino. Vraiment lelo la Benjamin de la presse congolaise, autrement dit Manela Essier, la diva, la triple option aye lisusu elle a découverte ye kaka ndenge to kotaka pona koyela bino ba news na bike boza ebele mutuna obotuna ngo kala boza la penda surpris ya koye ba réalité ya komona ba live mususu lelo kaka na la découverte chez Manela et c'est nulle part ailleurs lelo vraiment la sepela ki koyamba moko vraiment ya ba icône ya mboka donc groupe folklorique mabele lis obiso tutoyeba o ebinisa mokili mais disparition moko ekotaki na komona na kuuta liwa ya kondo mabele lisi mais totuna ki mituna groupe kenda wapi groupe koma wapi mais lelo nde pena tozo ba solution wana tozo ba réponse wana ngana bino po mituna na totuna ki yango biso nyonso bino bokomela ki ngai yango ngape na kotaki na zui bango lelo ba répondre biso na bino vraiment na zana groupe awa na zana président o tozo benga bambu elimanya manitumba donc abanga muntu te akotaka pena donc na loba mingi te parce que mon invité déjà là o tozo beta déjà les solo toza vraiment na groupe folklorique awa to sali vraiment descente na kati yele na bango ya répétition mais tozo beta na nous coulisses et puis to robima le banda boyoka manzanza boyoka ndenge bana bazo palola ke musala ezakaka nazo attendre déjà micro vers invité na ngai o yaza président Bambou. Bon week-end et bon dimanche président Bambou. Merci maman, merci. Bon week-end o ngana zoni célibé et bonne journée. Ndengo kutinga na sepeli me na ebi oyo memeli ngaje memeli yo kaka basango po président Bambou to ebi ki groupe mabele lisi bini sacré mokili ye moko condolère azala ki vraiment to santa ki mena disparition ya kondo to yebi te groupe comment ndenge nini po ba soupçon ba message to so comment biso ke groupe c'est divisé ceux qui ont 4 parties ceux qui ont 3 parties ba moko ba loba ekufa donc to yebi tenga longo ba na place na bango to ko yo moko za disposition na vraiment me ko répondre balandi nyonso bazo na biso monde entier ba ye ba vraiment groupe ya mabele lisi siko ezandenge nini. Bon, oyo nga nazoloba na monde entier. Ndenga na lobi lelo wana nazobeta sete. Ezala lisusu te motuna wana bato bazongela. Mabele lisi kombo wana ya mabele lisi eza ya orchestre te. Eza kombo ya motu kombo na ye mabele elisi nde asalaki orchestre na ye. Ache kombo pe mabele elisi kondo pe akufi atikaki bana na ye bichike tolobaki no bana bakotambola bongo te mais na kati orchestre wana nga nazalaki lokola yaya mais namonaki ke kotambola bongo te natiaki René Lokwa comme leader na biso
René pe akumbaki biso ndenge leader akumbaka batu na suka nango nde adebordaki. Orchestre tozo salela eza entreprise privée ya Mabele Elisi. Orchestre ya Mabele Elisi. Tango René pe akumbaki biso, famille ya Mabele bamonaki ke René azo reconnaître bango te, voire même ba musicien. Tango pe babandaki ko ima bayaki balobi non. Tomoni moto yazo mema biso mutu ya wago oyo ezo déborder. Balekaki na chaîne na antenne A. Bakendeki ko sala reproche. Etake nga mutu na tiaki René leader, basala ki reproche pa nanga, balongola ki René leader na orchestre Mabele Elisi, il faut azonga musicien simple. Nde bapesa ki bokonze pa na Bambu Nyama na kumba orchestre. Comme ye amesana ki na leadership na ye, alongwa ki na orchestre, asala orchestre na ye. Nga na ye bikombo orchestre na ye te. Nga inde mutu natikali leader orchestre Mabele Elisi. C'est bien moi Bambou qui vous dit. Cher internaute, bozo yoka ndenge iye moko azoloba parce que biso na EHP awa to lingaka lokuta te biso pena to yaka na source to lingaka vérité polémique pe to lingaka ngote donc ceux qui to luka ki vraiment kondo Bambou eza parce que to yoki ki balobi ke Mabele Elisi simba minde na ye. Simba mine yango to linga to bandana na source ye mutu aza penda source bango ba yebi idéologie ya groupe oyo ne to ngeto bandana ye boyoki moko ndenga na président awa to beta beta kama solo ya groupe boyoki ndenga pesi ndenge ezalaki ke après liwa ya Kondo René azwaki place na groupe mais etambo ezalaki bien te mo mbutu ezalaki esengaki ke il fallait nzungu wana zonga la maboko na ye moko donc na minute on to loba be groupe simba mina ye moko président Bambu Nyama Tumba. Donc ce boyo kapé Mabele Elisi ça va eza grâce ya président Bambu mais tozaka na président Bambu ye moko awate tozana bande ko mususu président ko meka représenter biso bango to meka pe ko solola na bango poto yo kapé kumbeli eza ndenge poto yo kaka président photo yo kapé bango bazana kati ya groupe soki pe bango bazo se retrouver ne tamboli au président azo tambu sa groupe un président so ko présenter biso bande ko tozana bango bon na ko présenter bino moto oyo bazo benga ye Jani Mukoko. Ye aza ancien nanga. Ye abanda na Mabele Elisi, na ba maladie ya Mabele Elisi, na ba déplacement ya Mabele Elisi, na ba album oyo nyonso Mabele Elisi asala avanga na koma. Po nga na koma ki pa Mabele Elisi na album ya Ndoki Janti. Mais neti ba correction, ba faux calcul, ba nani epaka ya zalaki. Ya za doyen nanga. Mais lelo comme nga na komi leader ye lelo nde moto atikali mokonzi ya presse que lelo dimanche ya koleka na télévision akopesa bino sango ya orchestre Jani Mukoko ye wana na adjoint na ye Kolosap o bino boyebeli ye Kolosap DJ ye moko pe molobeli ya danger ye wana za c'est comment cela va forme vient na ngai papi musui ozo mona ba forme papa ozo mona awa donc yindia wa masolo ba forme koti ana ye vraiment et pas ya Jani no mo ki présentation de ba sali Jani za muto pena ba bandina Kondo Mabele Jani so ko sali la biso moi rétro moko ya mbangu ya Kondo Mabele Elisi ba bazolanda biso peut-être ba yebaka penda Kondo penda bien te yo mutu yebi Kondo etamboli o banda ko tambola na obozo tambola na président Bambu eza ndenge nini omoni président Bambu na sozo ka mutu déjà baza ko benga président Bambu Nyama Elima donc biso tangu vie à lobby déjà président lobby ke o yonde ba yandroa ya mboka oyo ya masolo ya folklore donc Elima yebi. Donc tant que vanda qui ne te kumbela qui musala dans si président ça lobby presque nyonso eza l'essentiel. Vous comprenez? Président de ngomoni azo kumbela masolo na inane nyonso déjà do sali. Po biso to longola modute. Président sala do sala ka remaniement que non yo vanda président Bambu akota kumbela pe bon. Nde to kumbeli bord to zo kumbela bord toujours banda to vandi le na président. Na si déjà to za na kati ya studio.
to sale le bino album na biso ya sikama pona mina si bobika ke biso GDG iratarate toujours président ça lobi ba disque nyonso o to beti na mabele li se iratarate donc ba surprise ali o bino bogo yoka na bonne marche o to zotamwa nango na mouvement lelo famille ya mabele ba komi content que non président Bambou aza ko kumbela musala na si boka ba sango ya mona mabele ataki examen d'état si mais ça passe sango wana likola mbongo tandis qu'entreprise à papa na ezali petit wana die siko azana ba Congo to sololana presque chaque jour président Bambou sali fort banana ba ki mi balé Dieu na Kevin bango tu ba otiko zo examen d'état mbala oyo ba si donc anende tozo banda awa ba kota ba préparatoire na ba université ba banda po toujours na bokasi ya président ba munenga zo kumbela mouvement na biso donc président zo kumbela mouvement kitoko ndenge sengela ki fo biso poto za la l'aise parce que mbutu kota ki ozoma ke mutu mususu akoya kokweta masolo akokota te ma ye pona ko déranger vie talaka biso ba misala oyo to umeli na mobutu po biso benga ke mobutu mabele lisi tando bengi mobutu do arriver so avandi be tati okesa bino babe molanga na banana okesa ngama nenga na bino bambu ngana ko benga yo mboko atie ngana na ko sabi na babo zala bino bo sangana do yaki masolo moko bo ya masekite ndo moni lima za okumbela musala siko tozo kende calme toza mouvement bo bimba ensemble ndenge tozo préparer le bino eloko ya sika ya kitoko eko sepelisa bino bozala calme mouvement na bino ya ngoyo ba siko mukuba place bali na mikili mouvement na bino toujours yango famille olungu tout ba pepe no makofo bana Londres tout ba bokila lokondo tout bazana Londres famille loboko tout mouvement na bino président Bambunde aza ko kumbela mouvement oyo mabeleli seza moko groupe mabeleli c'est ami balete o vandi esika moko leader ya mouvement wana ali président Bambou muto ya te ayebisa bino mabele po tozo yoka déjà yango moni to vandi lelo na président tozo ko yebisa bino ke mouvement mabeleli c'est ali kaka moko ezami balete bozala calme to ko sepelisa bino masolo ya kitoko na bibika kendenge bo ratarate bo yoka loko na sala biso na mo nostalgie pour bandoki Argentine yebiki oyemba na batanwa na sala biso moi nini moko ya nostalgie pour te sentir pendaki na sa moi eloko moko ve mabelanda ko embela biso na deuxième album na ye aimbaki na Fokaki ngai moko na bandaki yango talaba yuma batu telitolo bakoma bipale ngai moko na bandaki yango talaba yuma batu telitolo bakoma bipale donc via lo bagi yende mutali mukolo ya mbonda po vie depuis 69 nda bandi mbonda na mbandaka aye nango kini ba folklore wana tuyo moni ba bimi na bagisasa na ba dance o abimi na isankele o ya bimi na sundama mais ve mabele abimi na ba nostalgie zo yoka ba bambu elima tango za ko yemba yango ki viande samina bi yemo kwa bandaki yango tala baluma elo ba bimi ba komi ko tuta tolo ba komi bipale yango mona saleli bino eloko to betaki na focal ki na yemoko mobutu. Merci beaucoup. Président Bambou, nalinga mingi koyoka yo yemba po lero yemba ka atoza mungala te il faut yo kaka sentiment wana il faut kota moi mawa moko boye ezalaka nini bon nga naza ko inventer nayebisi yo ke Jani Mukoko oyo aza lelo comme musicien nanga aza doyen nanga basala 3 albums oyo mokili yoka ebeta menga nazalaka toujours Moïse na kati orchestre mabele lisi pour que lelo bomo na mabele lisi bomo na ba musicien na ye boyoka bango grâce à Bambou na album Ndoki Janti oyo mokili yebaki mabele lisi mais lelo na ba groupe folklorique nyonso oyo eza na kati ya Kinshasa folklore mongo soki Bambou azate okomataka ata mokolo moko te ponga na leki bango nyonso na koyemba nazalaka na adversaire kote ya koyemba azalaka te na boyi en tout cas nzambe alimbisanga na pesi bambote pa vie na nga pepe muindo nkumu mambe ndenge bino boza kuna na kati ya poto wana bayaya na nga oyo ke lelo nga na leli via leli atansima ya miso
mais baleki oyo ekomi lelo mabele elisi bouchon, mabele elisi mulangi, mabele elisi te, mabele elisi eza oyo bambunya mazali. Yo zole agi mpanga jema mabele elisi bosonjo vile benye gobaza jema la jumio ngulio zoye ganga yo Elima gende necropole yoyo necropole nzela malida o yoyo utigaba na bichige yoyo ekoma mabere lisi wabyo yoyo yabusho mabere yoyo nzungu mabere yoyo mbwa mabere yoyo taba mabere yoyo Ekobwelo ya gane gelima bamunyame ye yoyo bokomona shiro ye yoyo bokomona jami mkoko yoyo bokomona geye yoyo bokomona mesende yoyo misabie peraka monto yo nyamali e manzonge da maroka nengalo mojone tetuana yoyo so ginale aga mogele liboma e kingoto kagelo le mutome agelino na e yo wino ni udo yo na milelie ay mabelelizio ay molele balelo mokolo ya kufa bolongola yese moto e bongo botia monima atali boso ya lopango tango betranje bako ya batuna kakombo na ye mabelelisi bokula kankumu ya mboka o nakoloba ndenge nini bana poto bana Londres bana Canada kune pa Janine Nsombo yebisa number 1 na Luanda pasteur Jérémy pasteur patron bana poto mabelelisi ezalaka mitano te kombo ya mutu moko ezalaka zomi te mabelelisi eza kombo ya mutu eza kombo ya orchestre te nde kombo na ye mutu atie kombo ya orchestre kombo na yo bambu nyama tia orchestre na yo bambu nyama mabelelisi eza ya bambu nyama men orchestre ndenge toza songa bambu na débordé mosusu a remplacer tolingi nde bato bakombola biso ke orchestre ekokufa te. Fidèle internaute, ceux qui n'a tiki président Bambou Aloba parce que j'ai eu de larmes aux yeux. J'ai vraiment eu de larmes. Mon thème a vraiment esimbami. Donc, on a sûr que Ozala Mungala, Ozala Muluba, Ozala Mukongo et Loko esimbio. Vraiment, Bana Mongo, Bangala, Bozala Rafir, na musique, na bino musique, Moko Kabotika na Ona Congo, Yangoyo. Bino to bozali banda mboka o ngana nga matanga o soki nini musique moko kaka groupe folklorique moko o epesa lelo ba ngala fierté o ebota ba groupe belé lelo ba nyonso ba koma fier na ba groupe folklorique na bango eza grâce ya groupe o mabele lisi nga malele sina kota la nga pamba te soki na koti likambwana c'est que vraiment la moni ben terrain nango la moni valeur nango lelo vraiment sona sepela ki ko ya ma groupe mabele lisi to beta lisolo pona mona ki valeur ya groupe oyo na moni ba talent eza na kati ya groupe boyoki ndenge président Bambou ayembi donc et ça dit pas si vraiment et pesina esengo donc na oyeba te ba mirbolong moko boya ba sentiment moko eza na kati wana atozana muntu moko pe awa ya kotisa masolo ya forme na kati papi musui papa donc basangisa ba musui na bango nde na lobaka kaka belé po ba pesa kilo ya musui na biso talaka niveau vie azo peser. Donc vient la masolo à forme to zapela vice-président awa to sembola loboko na ye to semma mokonzi après vice-président et après c'est pardon bino mo mo na forme ne atomboli déjà na ebité ba griffe so mo ko tangela biso déjà ça so présentation ya ba griffe abeti so ma koleza nini likolo ba makolo na beti ba Jimmy Wilson donc merci d'abord pour na rouer la forme te pour ezaranga donc na botama na GDG na botama na bilamba na makasi ya président Bambou Nyama pour moni nde toza boye tozolobela toujours histoire yango pour histoire yango ezoko maneti ba confusion ebele onyo so bato solobi siko to koti siko na makambo siko ya baponami donc c'est ça mais arche de Noé donc tala siko GDG arche de Noé baponami bango au senti ba effacer les tableaux aye kolongola bo soto soko teka mai teka mai oza mokonzi na makambo na mokonzi na makambo biso siko mokonzi na biso yoyo o bokulaka ye moko atika masolo tolo lobaka mingi ti donc tant bazobianga de ba forme
naza de ba forme pour nazo beta ba Jimmy Weston o ba ben ba couleur de Paris donc multicolore netika na ba salo yo netika ne ba Jani Mukoko balati sikoyo netika yo moko président Bambu Nyama malati netika kanga donc surtout yebi ke ba musique folklorique bozala rappel genre yebi ke loko ngopé mais moi ba système ngo changer comme na folklorique mo zo ba président Bambu na pièce poto yebi ba to musique folklorique bozala genre moi ba biloko bokoko mais qui tendi sikoyo côté za nini eza vraiment qui effacer tableau lobby tuye golongo la bosoto la musique folklorique tant to bosoto bosoto eza momo ko peser les autres peser eza kilo fort eza ba momo ko boné to zomo la président Bambu Nyama Elima nengo zomo na ba male bodino nengo zomo na ba banana ye netinga précisément na forme déjà savant na comprendre que na beti wa one bouton ba migler na beti ba chemise ba Louis Vuitton trop fort mais artiste complet nazali batteur na ye ya mbunda o ba benga chéri nono na mbunda le bazo benga boyika na mbunda mutamakasa tous les batteurs o beta na typique o beta na folklore o kutani vima siko na tour ya siko polio longwe GDG na makasa bambonya pona défendre siko arche de Noé lisanga ya baponami donc na koloba na précisément pour na programme ya orchestre na biso to sengi na bino o bolandi maloba ya présent o bolandi maloba ya donc titulaire na ngai ya presse nanga moko presse plus de discipline na kati orchestre ya président Bambu Nyama étant que batteur ya mbunda na epo to bunda bitumba to tombola lokumu ya komba mabele lisi mutu na mutu asala orchestre na ye biso to sala orchestre te biso to zaka na mabele lisi ya ye moko avec président Elima Bambu Nyama mbote na bana komina kini mbote na bana poto famille Tedi Onanga en tout cas viens nga les grands mayasi au polo longo pesi bana komina kini mbote bana chango na bosani binote c'est bon mais forme bobo sanati folklorique o ezobete ya lelo ezamaka mfuata kumfuata ozomona Jani Mukoko mfuati ozomona président Bambu Nyama mfuati biso to mfuati donc to koti siko na GDG pour être la siko vérité en tout cas mbote na bino ndebo ya biso yo moko denge salaka yo moko yoloke. Merci beaucoup vraiment merci tozongeli mon président Bambu Muke président sikoyo pona album bozana studio bokomi sikoyo na niveau nini et puis ba to bazolanda biso libanda ya mboka o bakoki poser ko pesa numéro ya contact pona ba soutenir ba dédicace neti na ba nzembo et sili déjà ou bien ba to ko benga pona ba meka kokota ndeka système ezala na ba nzembo na mabanga. Bon omoni mer ndenge za boye ezopesanga kutu susi mabele lisi atiki biso na eloko te mais toza toujours ko reconnaître vie na biso ndenge akomisi biso na niveau yo ke tokutana na yo tosali album wana toyembeli batu mpona nini biso moko avoir eza te mais tolingi bato yo biso toyembelaki bango banzembo wana bango moko ba supporter ba clip ba makambo na bango tout to bimisa album mais ndenge eza boye album au plus tard 12e mois ezobima banzembo esesili mardi tozobanda ba dédicace na générique oya zana posa akota na masuwa wana ya arche de Noé comme mon ponami a kozwa numéro nanga ya 09 92 58 44 72 09 92 58 44 72 090 50 35 257 090 50 35 257 wana ozui président Bambu Nyama ozui pe moi libanga na yo mais ebonga libanga te po tango kozoka po libanga ngeza ya mweno ebonga libanga te olobi na yemba yo ekosala bien mais soko olobi na bwakelo libanga okozoka po eza mwelo tango okita na nzoto na pota na liwamba la moko
kaka ndenge eza Denis Marcos Philo vraiment na kati Hollande yoki et puis le bato bolingama ba kombo esala yango déjà occasion président PC numéro obengi esala moi bien na kati ndembo Isaac Paquet na kati à Paris vraiment na yebi ki boza ebele maman tab na loba yo te na ma nouvelle maman Gisèle yo penza pour mais la maman Gisèle tozongi moi muke pa Jani mot de la fin pour na ba union so bazolanda bino. Tolobi ka toujours mouvement na bino yango na sibo ki nyonso tolobi président Bambo Ali a groupe mabele lisi yango toza au grand complet okila jendali shiro azali et mais c'était o nyonso bino bomona na bandoki gentil bomoni na ba itokia ba correction ba faux calcul tout bango tout ba ali awa toza na bino mouvement na bino yango groupe mabele lisi toujours mamba mbote ka yobi ka kande zalaka na opesa mbote na Katilo. Moi, à Paris, boutique d'habillement, les petits européens, famille Loboko Mobimba, Yolande Loboko, Sika Loboko, Gigi Loboko, na Bossanité, Cyprem, Olungu, Patrick, Germaine Manzanza, moi c'est un maître avocat d'Amou Manzanza. Et puis, si comme Kuba na Italie, yo mukolo masolo a poto, mouvement na oyango, toza toujours na maboko na yo, Pepe no Makofo, moi na Bwende avant na poto. Deux membres Saranate, sans oublier son excellence, monsieur le gouverneur, il y a province, il y a Sankourou, Berthold Olungu, grand frère propre, Banakini, un contre 100, Bengilawai, Jean-Pierre Kaza, docteur Pablo Besako, mouvement Mobimbande, Tolingarabino, mouvement mon petit Nabisope Fassia Ali, Aroya, moi, Kosepeli Sabino, et logo Nabukasi, à président Bango. Merci beaucoup. Il y a vraiment to comme na souka vraiment tozo chité vraiment souka moi balandi à EHP Penda. Bo sanité maman awa tozana espace absolu. Et pas à maître John moi na Londres. Siège à mouvement ngo. Ouais. Félicitations maître John. Eh papa, salamo loko bande ko bazona na biso na bayo. Yo mabele lisi akae. Loyakaye bakulaka loyakae. Lonyeke bana Paris lonyeke. Venanga JC Mukalenga na France na Lyon, José Badi banga na Paris, na Bosani yote venanga na Londres, José Baongola prêtre moi na papa Baongola ba na Londres. Merci Tozo Bimalibana Toyo Kango Penda est bien live. Président Bambou remerciement nambaye bazolanda pe moi liloba yesu. OK, na sepeli tromer mais na pesi mutunano Aziza Basambi mkana nanga ndenga sunganga nga mais Janine Sombo na Canada soki pe biloko yango na bino ya soki internet sope nini ekomaka Janine Sombo na pesi yo bambote ya tro number 1 na Luanda Pasteur Jérémy Pasteur Patron bana poto bambote bele mabeleli sezalaka nyo ezalaka mingi te ezaka ko eze pa na bambu nyama bino moko boko mona ba image ya lelo oyo tozo beta na espace absolu awa na rond-point Wileri bokotala ba image nde bo banda ko yebake mabeleli si ezalaka wapi soka mama molumwe yo number 1 yo mo Aziza Jerie mama ni ndenge makako bwangani mabele yo mangani bato mbongo bobosani pasi abaninga babakano mondimite masi akozonga na mokili atankale yo manya metonge nzoki nale akale mokili liboma yo mangane yo okasama chine pene be kungu yengo bambote bele na bana poto bana Londres tozana biso. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, to chité na souka. Na sûr que et ça lui plaisir na bino nyonso ko mona sous le groupe mabele lisiko c'est quoi li sous ko bima li sous vraiment ko yoka babilo ko nyonso to yoki biso na bino vraiment to sepeli mingi to pesi bino merci. Awa to zana premier épisode to zo bima li bana bozo vraiment exclusivité ya ba répétition ya concert ya lelo po boye baboyoka de quoi groupe mabele lis eza capable bo mona babilongi o nyonso bo mona kala ye moko kondo azalaka o bazo
demeurer til le na groupe Mabele Lise. Vraiment merci na bino nyonso bolandi biso partout dans le monde. Nga bino Manela et c'est la Benjamin Telinga bino mingi na pesi bino merci. Bino nyonso vraiment bozu biso bisika bozo na merci na yemoko cameraman et cameraman Gloire Ngindu. Vraiment merci na yo à tous mes confrères de EHP Media na lela bino tro na linga bino tro balandi nyonso vraiment bolanda biso yemoko Marcos Philo Denis vraiment ya yo ngwana Isaac Pacher grand nangai Dominique Kabongo Baila mobala ba fossette ya pembe na kati ya Paris ya yo ngwana boza ebele vraiment la Benjamin na linga bino mingi to tikala kaka awa à suivre to bimani banda to sepilana bino Mabele Lisi à suivre. Chers internautes de EHP Media, comme nous avons dit, on vient de faire l'interview avec le président Bambou et Lima. Et là, nous avons demandé que la Kakibino qui est au Kobima. Donc, Bimi pendant les bandes d'Abino Mobomo, Nindenge groupe ils ont pressé. Donc, on est là avec les directeurs de la groupe Bambou et Lima, groupe Mabele Lisi Folorico. Donc, ils sont là avec nos invités en train de danser. Donc, nous sommes toujours là. Donc, Ezoïda Amabela Klingwala, na rond-point Willeri, donc, Bilenge Bazali, Papa Bazopila. Donc, ils ont grave Ezoïda, vraiment Mandela, et c'est comme je vous l'avais dit toujours que nous serons toujours là pour vous faire plaisir. Donc, la Benjamin de la presse congolaise et la triple option, la diva, comme je vous avais promis. Donc, rien à dire. Donc, toute l'équipe est là, sont en train vraiment de danser, il n'y a rien à dire. Donc, notre Mandela, la Tiki Bino, la Kiei, Bolanda, vraiment, on a pu se prester. Vraiment, merci Nabino, Nosobolanda, partout dans le monde entier. Vous êtes très, très nombreux à nous suivre. Vraiment, la joie est de notre moment de vous présenter, comme on dit toujours que ici chez nous, il y a beaucoup plus se servir et non se servir. Donc, tout ça, la famille, Minga pour la Baninga, de sacrifier pour tout la biso pour la rosée, la bino, vraiment, ma image, oyo. Malheureusement, je ne sais pas danser, je voulais danser, mais à Dieu soit la gloire. Donc, on est là, quoi. On vous laisse avec le groupe Mabele Lisi, suivez l'exclusivité de la répétition. Il y a un groupe folklorique Mabele Lisi qui est dirigé par le président Bambou Mwanamboka. Je vous love à grave, il y a des gars, des gros
Yamani Mabata,
ya vraiment nebitego Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Sita Gayare, HP Media, Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. Nalinga EHP Media Nalinga EHP Media